Oyo, essa que é a segunda, essa que é a doce, né? Jamba pambola yo, a pambola o neso asuti nga. Wanda mu yango. Amen. Pesa merci na papa. Naza penza na isengo. Pe na moni ke nzamba za bomo. Amen. Nzamba opambola bino. Amen. O neso asuteni nga. Nzambe na nga omona ye. Amen. Tana ba prière. Amen. Non loba me makasi olobeza na nte me nzambe apesa nga makasi. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo nanga bien ya ona préféré na sala nanga vie oyo toyebi kisi accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeta batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. na yawe tokumisa yawe biso baso po ete bolingo na ye ejangi nzelo Tunaimbila muzika yawe, oh tunaimbila, oh tunaimbila yawe, mutanguzazo, oh mayagi mana tala yetu, mutuna lwaka kwena yawe. Ibidila
Kase sister Bina na boyenge bene Toki Bina na yo Bina Yawe Soki yo te mais lelo toju bosomi yo na yango kase sister ne so pas ozali sala musala ki yawe mais na boyenge bene Toki moi le homme qui me quitte ça va non na sachet hein sachet et sachet voilà nia ça va poudre donc tu fais ça on sait là on a mis et ça quand même déjà miliki et deux attendre moi les temps ou plus aussi oh tunaimila mutanguzazo mayagi mana kala yetu mutuna lwaka kwena de maternité tu au bout le reste voici c'est tout à l'année pour attendre moi en attendant tous les autres années ça va baisser tu vas quand même bosser la ligne parce que vous faites la ça va moi activité un peu mieux autour de toute l'activité que ça là pas tout ça oui on a la qui est best ça c'est tu m'as beaucoup et après le reste nous a même mon taille hein donc pour les laver pour la famille donc yo quand c'est vraiment de notre chose tout à l'heure donc ça veut monter on en a bandeko oui bazali de part et d'autre Zamba vini à Salama. Vous avez permettre au boulot, au diable. Si il faut mettre la famille qui me met le docteur à l'eau. Donc ça arrange de façon que vous avez l'équipe, pour permettre vraiment aux récupérer mbamba. Pendant que vous avez le docteur va prescrire ce qui ici. Pour normer là le temps. Tout à la haut et voyable. Tunaimila musika yabe oh tunaimila oh tunaimila yabila dila yabe mutanguzazo oh mayagi mana kala yetu mutuna lwaka kwena Vérité et réalité, votre magazine, certainement, vous qui nous suivez, bonjour, bonsoir, tout dépend. Il y a R.O. Mesanato, Bota et Labiso, Mote, Nabino Yosotu, Baimbo Kato Bota Labiso, infiniment merci. Je penserai également Nabanegotu, au Bazara tout le temps en Abisso, donc au clin d'œil spécial, on a Abisso de Douloukao, donc il y a de Douloukao depuis Paris, donc puis sur Mote, est-ce que vous avez Abisso, la famille, Mobimba.
un homme de cœur, donc merci beaucoup Nayo. Je penserai aussi à Janisita Ntsonga Mputu Bangamichuri depuis Suisse-Irlande, un homme réglé et crédible, véritablement femme d'affaires. Chouchou Natati, la merci Nayo. Clin d'œil spécial également na Bino Oyo Bopona, nouvelle tendance télévision, puis à l'échelle Nabino. Je crois que nous avons beaucoup transpiré parce que nous sommes en train de marcher. Merci na MDG, hein? M2GD, donc mère d'Orcas, la grande dame, moi c'est Pembe, Wazolanda Bisso, en tout cas Mbote, Naye, Maman d'Orcas, Maman Do, Nengeto Sola, merci beaucoup Nayo, en tout cas. Et je penserai aussi na Bandeko, nous surtout Bazalagana Bisso et Longo. Mesdames et messieurs, je pense que au monde est au Tambola, nous marchons pourquoi? Parce que nous avons le souci, il y a que Zala, Nandeko Nabisso, comme j'ai toujours dit, quand il fait noir chez le voisin, ne te rejouis pas parce que Isa n'est pas voisin. D'un jour à un autre, tout peut changer et ok, vous allez appeler côté Nayo. En tout cas, dans ces cas, nous sommes démerdés pour nous dire Rokene, Kotambola, Rokene, Kotalande, Konabisso, Claudine, Claudine Panzo, Azali Ndeko, mon équipe, je crois que na image dernièrement, Azali na grossesse, donc Oza déjà à terme. Alors il a fallu que Koutanapi naïe, comme Kampé Kotalandeko. Ne fût-ce que ceux qui osent en moins maï, ça le rappelle fort à ce que vous avez maï peut opérer sa peine de quoi de quoi azangi. Donc c'est ce que nous avons fait. Tu as qui total en déconnexion Claudine, tu peux ça ta moins maï, moi lipa pour nous coller qui ça réellement que Dieu est vivant. Pour nous dire qu'on l'accès les sous qui en dehors il y a ba oya kan ça qui bande konaé, azape na bande comme sous ou peut-être dans la monaté, tout ou va zape na misika. Voilà pourquoi est-ce que tu vois qui pour natina na kola qui sa geste ya mingité mais ndambo to ali pour na koba quand même parce que za ndeko fallait que monaé comme la ta sac à loso sac à semoule comme melaye huile comme melaye savon pour aza moisi aza na bana il fallait comme melaye manteca comme melaye miliki comme melaye sucré comme melaye moi dentifrice pour nous permettre quand même à la moi ba condition le miki miki za la malam ko lukana fisco mon ndunda ngate en tout cas ko landelaye na moi mikolo ya tikali yango ti akobota et puis voilà donc vous voyez que aza susu na kosu il faut que la délai moi malem de qu'on a biso abota na kimia pe kokuta na kokota pe na centre ne ezali wa kobunda parce que de qu'on a biso déjà pour na mambo itali kobota na nzambe aza na bomoi donc aoki kobota alors dans prise en charge ezali déjà awa et makamunyo surtout ko sala manakati ya centre kobota na e ba examen makamunyo surtout awa pour na tina na kosunga de qu'on a biso lobby ezala sous malamu mingi. En tout cas, merci na bino surtout. Donc de konanga Doudou Lukao, donc je salue donc un homme de cœur na PC Pembote, c'est Kozo Landabiso. Alors, en ce qui concerne la fondation dès le cœur de la nation, c'est une fondation au Boyebi ezali tozana misoloté. Mais nous sommes en train de nous démerder na mwandambo onzambe akopesa. Donc nous avons le cas de Konabiso Claudine dans le jour d'avenir beaucoup mon aé Claudine tango kobota beaucoup mon aé tango kosala moi ozana mesana ya komi quand même koteka pe esungaye azala makamyo sur la malambo donc eloko ezalaki d'abord primordial ezali que santé, c'est-à-dire la santé n'a pas de prix pe na ningi na état ezali sengela qui vraiment azo ya kolia ya komela azala malamu po nous surtout et les canapés n'andenge et sengeli. En tout cas de tout cœur merci na bino surtout pour la confiance. Et en tout cas il y a certaines personnes au balina tout que à l'un des éléments en tout cas merci na bino surtout. Alors tout ça on a qu'on a biso Claudine donc Zali de qu'on a biso ya moi si je crois qu'on a tangué la kibino de Claudine Azali veuve oyo autaye ko perdre mobile na e mobile atika ki na bana mi balé et na bana mibale wana azali na moko place ya azali alors pona kozanga azaki pe mwana moko atinda ke pan camarade to moninga azala na mwana na ye alors donc biso a to c'est fort que mwana zozonga pe bazala bango yo so place moko parce que toko bunda ya kolia ezanga te bazala na kimia pe mwana oazobotama abotama pe na kimia na ba condition aya vraiment na kati ya pe ezala malamu pona biso nyonso tout pe toko bunda le susu que Ndeko, qui dans 9 mois déjà, ça les amis qui déjà 9 mois déjà à terme, mais en tout cas comment on a mais quand même comme on a suivi nous surtout bakolandelango nandenge sengeli. Merci na Gédéon
ou azotambola na biso. Merci na maman Niki Atosha, donc merci à tonton Hertz Ndele, donc maman Niki Ndele également. En tout cas, bino surtout merci na Oyo surtout surtout la fondation Ndele, tout en a besoin. Il y a Bandeko surtout. Nous avons le numéro, les coordonnées, vous allez afficher, vous allez besoin que vous allez en contact na biso. En tout cas, au kwezitete, au kobenga biso, pe nyon soko le kanana ndenge esengeli. Maman Claudine, bonjour. Bonjour papa. Santé bonne Nisko. Santé bien en Moulin. Comment est-ce que bandi sous ça combien de jours Une semaine déjà. Et ça une semaine. Au bando melano makisité. Téloté. OK. Alors on zamba ça là parce que les locaux même au banda bakisi, au respecter bakisi, on va passer bakisi. Vraiment mais là quand on se ça beauté. Oui. OK, merci maman Claudine. Mabanzi bande copé. Le autre qui kota là yo. Nini o ki koloba. Ngamona ni loko lo baté. Mais c'est que OK, on appelle na bandeko. Ou peut-être oye baraté. Des biso et tout ça, les ala bandeko msuba ta la wika ate, wana ndeko na biso. Nini o ki koloba na nyonso to pona lelo. Pona nyonso le kilelo. Ba liboso na pesa na Nzambe merci. Amen. Pesa merci na papa. Naza penza na esengo. Pe na moni ke Nzambe aza bon. Amen. Nzambe opambola bino. Amen. O nyonso a soutenir nga. Nzambe na nga omona. Amen. Tana ba prière. Amen. Non le ba me makasi on le beza na nte mais Nzambe apesa na makasi. Amen. On va faire Nicolézé Béni na. Vraiment. Merci beaucoup maman Claudine. Donc biso to ngaika to tiki na biso peyo. Alors, merci Nabino Nyon surtout. Alors, continuez à me faire confiance. La Fondation Ndele au cœur de la nation est à votre disposition. Alors, Bandeko, Bokota Labusso, tous à la ébélé ce soir. En tout cas, infiniment merci. Vous savez, en parlant de cœur, il y a des gens au bas, dans mon grandeur, il y a mon thème. Merci, na maman Marie M5. Donc, Ozali, la représentation Nabisso Namikilapo, Tuzali. Donc, maman Marie M5. En tout cas, je ne sais comment remercier ces dames. Je ne sais comment remercier ces dames. Je crois que Nzambe Nalola Amona, Chuchona Tatila, merci Nayo. Alors je crois que c'est parce que nous avons besoin. Parce que Bissonion sont tout aux ala Nabomoko, tout Sangana, Nabomoko et lobby et aux alapé Malamu. Donc dans la fondation est là à votre disposition et nous sommes en train d'ailleurs de nous battre à ce que très prochainement d'être le baki fondation et orphelinat déjà toujours continuer na opération 20 €, 10 €, 15 €, 50, 100, ça dépend des amarpés c'est là. Donc déjà na mikolo ezali koya to présenter bino ba image ya ko mona esika o to kozwa pona fondation pona orphelinat. Donc orphelinat o ezali pona ils ont à disposition il y a bandeko nyon surtout vous en a besoin apporter en plus vous en a besoin au soutenir abisso ko hésiter et te présenter Pébino également banani comment on appelle ça ko présenter bino centre oyo tozala vraiment na to banda ko travailler na bango elongo parce que nous avons plusieurs cas alors bandeko centre o déjà bon secours je crois que les alliés centre oyo te représenter binongo dans les jours à venir afin que tout l'accès réellement partenaire au tokosala na bango donc ils sont gentils. Ils sont très flexibles et je crois que générosité na bango et sengi vraiment que tout travail na bango. Merci beaucoup na bango nyon surtout. Donc je penserai également na maman na Victoria Fatou na Liège donc là maman banquier donc topé semboté maman Victor donc maman Victoria Fatou en tout cas mboté na yo excellent week-end na yo papa libota mobimba famille en tout cas. Merci encore une fois de plus na dame de cœur donc ce sont des dames de cœur en tout cas en parlant il y a mon thème tout mon abango donc maman Marie M5 en tout cas merci depuis Liège maman Victoria Fatou également merci nayo depuis Liège nzambe nalola abattre la bino abomba bino donc pour na orphelinat ozali na besoin ya ko sunga biso comme j'ai toujours dit ngamoko na kokokate orphelinat déjà tout ça collaxé ba image dans les jours à venir
soyons sensibles au cri de détresse pour tous sunga bandeko. Et puis le nombre d'enfants autres en avant autres présenter pebino pour bomona et torola sabino ndengeni bokiko atasu ke utiwa pi okiko ya au rendre visite na orphelinat aux alapé au partager un petit moment na bandeko pe bana na biso oyo toza na bango. Merci beaucoup na confiance au bakopé sabiso. Encore une fois nos sincères condoléances na le commandant en chef Blanchard Kadhafi. En tout cas, merci parce que nous avons perdu notre grand frère, donc Kouloutou Roger Napronatala, en tout cas, paix à son âme, qui a rendu l'âme, donc Makamtu Golikana Angola, et puis on a Kinshasa également. En tout cas, courage dans les commandants en chef Blanchard Kadhafi, grand frère propre. Merci, na Bino Nyonsotu, Zamena Lola Abate la Bino. Infiniment merci, na mon frère Dudu Lukaou, que je salue, ainsi que toute sa famille. Donc, Kobanana Mama, Bana, la Pesibino Mboti, et Sika Bozolanda Bissou. Donc, mon frère Doudou Lukao. En tout cas, merci Nabino Nyosotu. Merci Nama Dorcas. Moi, c'est Pembe, donc grande dame. Moi, c'est Pembe. Un peu sur Pembo, Teskozolanda Bissou. Et puis, Bandegotu Oyo. Alors, continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nabino Nyosotu, merci beaucoup. Merci à Gédéon, merci à Jordan. Tokutani très très prochainement. Et puis, merci à Bandegotu. Je crois qu'aujourd'hui, au Toka Kosala Tosal, parce qu'on devait aussi assister notre fillette pour Nabakisi. Il fallait qu'elle soit Bakisi. Déjà, je crois que mon image. Jordan a l'acceptation de l'image déjà dans il y a des Konabiso. Moi, on va sur un autre dérangé. Donc aujourd'hui, quand même, à Okiko Zobaki, signons surtout Amela, toi, de la évolution, Nengenini, Mona, Akoyo, Kalissus. En tout cas, merci parce que côté on a déjà Makambutu et l'équipe normal. Merci d'avoir écouté à bon secours. Tokutani prochainement. Au revoir. Bye bye. Ciao. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni yaya. Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yalibu solo pangi.
etadila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atikati yesu masiya salela ntango fami amadimame kedikafumwe yabiluzolo pangi mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango salela tango beko, salela tango salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedikafumwe, yabiluzolo pangi. Mujambuje nkifetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfu